Très chers internautes de Métro Makengo, Tapis Rouge, partout vous êtes dans le monde entier. Bonjour Nabino. Et si vous avez l'occasion de la vidéo, on a Popa. Bonsoir Nabino. Alors, aujourd'hui, Christophe va nous voir le déplacement. C'est Nabino Bongo interview. Précisément, na Kasamulu. Kasamulu est un territoire. Na kati ya province ya Congo central. Ezalaki Bongo. Il y a Ezalaki Bongo Kala. Bas Congo, aujourd'hui au Congo central. Alors, lelo na laksa bino pardon na laksa no ba image ndenge to ngwaki déjà na Kinshasa na ndenge pe to kokoma awa na kati ya Kasamulu. Alors pendant que nous avons bonami que no ndoko ko joma tati awa bando singa awa la ko illustrer biso ba image ndenge kaka na banda ko singa. Alors awa bozo mona awa bozo mona Kasamulu parce que mo moyen c'est mo ba construction ka ndenge zali Kasamulu précisément na ba Congo. Alors émission de c'est la nous a émission environnement. Le ko la sabino ke ndete lo ba ke Kinshasa ezamu ndete lo ba ke République démocratique du Congo ezamu nene. Effectivement République démocratique du Congo ezamu nene. Alors ezala bande ko mingi ba bika ke mboka na biso Congo ezala ko nene mais ezala bande ko mingi pe o no ba zo ta ya ko déplacer te o ba comment no pe Congo central te to no be Kalaba Congo. Yango aujourd'hui la métro Makengo Tapis Rouge to la Kisabino en Congo to la Sabino nzela ya ba Congo ndenge ezali et puis précisément à to la Kasango to la parce que nous avons occasion de commenter. Alors, maintenant, on Tapis Rouge, tu as une chance de découvrir le Congo central. Et lobby, tu as un bandou, lobby, tu as la promesse, il y a Maniema, lobby, tu as à peine à Katanga, tu as à peine à Mboujima, tu as partout dans Maniema pour la découverte. Il y a espace nous sommes dans le cannabis. Alors, nous, Roger, premièrement, pendant que nous avons illustré non nous côté à Matadi Kibala. Alors côté à Matadi Kibala quand on est dans zela constate ça les animés dès que bon on image no za ko illustrer so au moins ba image on no ko za ko illustrer nous constate ça les animés et ça dit que non espace ça munene na Kinshasa parce que mingi ba nyali ba ko kanga na bandal ba mingi ko fanda ka ba Kasavubu na ba Kitambo mais so bo tala ba image oyo tozeli bino awa na commune ya Matadi Kibala bon on ki ba chantier za bebo ba chantier ça tellement ébélé. Alors, bandeko Matadi Kibala et loko bango baza ko leleza ke non. Pour ça longo bien, mai pesa bien. Et loko bazali ko ba li non zando ya munene parce que biso na kati ya mboka na biso mabe na biso na ke zando ya munene marché central de binga na français et ça kaka moko. Alors, bandeko nyonso o bazali na kati ya commune ya monga fula ko to Matadi Kibala bazara na difficulté moko ceux qui balingi ba ke na marché central ba dépenser dans le transport ébélé transport ekuta bango lokola ba $5 yango to senga na ba konzamboka na biso boluka karaté que marché central ezalaka moko o ezala funga na zone kin to pe na ngambo muso ezala na Gombe il faut boluka ba marché central bon marché central peut mais marché moko pe ya munene bon sala yango pe na ba coin différents pour et permettre à bande ko bazo uta musika au leba ke na ko dépenser non $5 juste non ka ya transport pour que na ko na bazana munene bon sala que fort yako sala bon pe marché moko ya munene tamsuna commune lokola ya Ngaliema na quartier Ipeni so ko tu marché mo na Ipeni wana et ko permettre pour bande ko bazana ba mitendi bande ko bana ba Matadi Kibala basubaka wana basali marché na bango na pour so ba bilamba et puis ba tom so ba ka lokola ba petit commerce lokola ba détaillant ba rapé pour na côté ka ole ki mutas ki ndaka tant ke ko na marché central a sombi blo na a le passer dans transport na tale belé alors tant ko ya côté o te na ngo ba banlieue moi que alors tu la pe baninga bilo ngo na prix moko élevé alors yango to senga pe que non bo bakimo blo amiki na ba commune o parce que na ba bandal na ba Kitambo na ba Kasavubu na ba Ngiringi biso so finami kuna mais so wota côté na Matadi Kibala bo sentir que non ba chantier zo tonga ba espace eza tellement ébélé mais biso so kanga mika kuna parce que centre puis les ara kuna voire même ndenge ba biyo nyonso na Gombe ndenge blo so tanga administratif ya mboka na biso za na Gombe dans un pays dans un pays développé ba délocaliser ba blo mususu admettons que non nasi to comme ce na mitendi non Roger tiens sur une image on la mitendi les ana bande comme souvent mitendi ba kivula image bomona o bazo ndisele bino oyo balongwa ka musala ba obligé olongwa 4 heures pour ba kende ka musala na
ville. Siko soki ba ministère nyonso lokwa bozwa nyonso bomami ko place pour la ville pour la Gombe kuna. Soki bo délocaliser ba ministère mosusu bo tia ba ngo ezala peut-être mosusu pe na IPN parce que quand on IPN c'est la IPN est mo pembeni et bande ko na ba mitendi bande ko na bazali kibala. Alors bande ko na ko zo risque ya ko la muka 4 ou soit 3 heures du matin. Pour la koela moto to koela ba piste bakuma kuna na ville kuna parce que le ministère nous soit le ministère nous soit bureau sur la kuna. Alors ceux qui bande ko ba risque ko ba 3h30 ba 4h pour que le ministère ba dépassera combien dans ba transport na mboka na biso pe ya kuluna oyo bande ko ba ba risque yango le to ayiki no kumeka usura bande ko wana na sonda ebele ba kinga ko caméra na sonda ngo pesinga ba passe na bango ndenga ile kola naza mwana musala na bino molobeli na bango ndena yekoloba yango de ba caméra na ngai mettre na tona na kasango o kino ba espace eza ebele mboka na biso poto linga to la radio parce que on a bande mususu bande mususu bana na Paris bande mususu bana na Lyon bande mususu bana na Orléans bande mususu bana na ville ebele za mboka libanda wana alors biso a net na kasango to na sima bon espace eza munene makasi kasango leza surtout le monde embouteillage à 40 minutes ya ville province de Kinshasa. Mais pourquoi pas qui m'a envoyé à côté? Parce que non, ils ont sous-développé. Alors, comment développer pour l'État a besoin de s'impliquer dans ma campagne. On est tout comme on a mis le bandana, on a mis le Bakasavubu, Lemba. On a besoin moins cher. On a moins cher parce que ici, avec 3 000 $, avec 2 000 $, avec voire même 1 500 $, on vous a pour tourner le calmement. Parce que nous sommes à 45 minutes de Kinshasa. Mais pourquoi? Alors, l'État n'a il faut vraiment délocaliser notre capitale. Pourquoi on appelle capitale à Kinshasa? Nous sommes sur capitale de la Congo centrale. Pour essayer de permettre de développer la province de la Congo centrale. Alors, nous avons une image. L'image, c'est que la remorque, tant où tu combines à Mitendi. Tant qu'on a Mitendi, nous devons foncer vers la province de Congo. Par remorque, on a une image. Exemple, par remorque, il y a un remorque, petit sabango, par kota, Kinshasa, pendant la journée, parce qu'il y aura tellement embouteillage. Il y a un moment où il y a donc, par Garewana, par Ozela, Titokoma. 21h, soit 20h, par Longwa, par Kota, na ville province de Kinshasa. Parce que le problème, on a le remorque pour les années. Et ça, oui. Donc, Roger, illustration image, pardon. Pendant l'image, bon, maintenant, Prince Yaba Congo, c'est là où il m'a fait tellement mouillé. Mais bon, tu as ce qu'on va remorque, Nenge, Bakare. Bon, maintenant, Bakangi, Bandi Mobimba. C'est là où on a mouillé. Bango de l'année, Bakare, bakangi bandi mobimba. Alors bandi o batikeli biso wana mzela ngo zala mukie bando batikeli biso yo mumte esa kino mikolo yo ces derniers temps embouteillage yo zala makasi na nzela ya bakongo embouteillage yo zala makasi kaka po ba remoko de neka bakare bakangi déjà bandi moko yo bo remarquer embouteillage ya makasi. Alors et on trouve dans l'état de choses à liboy par rapport à l'image botala ono rejoindre sa biso oyo. Si on a dit que non, nous allons à Congo central, nous allons mouquer. Mais tout autour de nous, espace les hommes néné. Bazamba na bazamba. Est-ce que l'État n'a biso? Na bazamba nous sommes tout autour de la Congo central. Est-ce que moi, j'ai été beau à grandir. C'est là, et comme un néné, et qu'on s'unga na babiso ba oyo, et qu'on s'unga babiso ba oyo, et sans aller comme un néné, tous les cas, ban moko aller, ban moko retour, et puis na ba espace nous souvent bandeko mususu ba garder na remorque na bango et ça vraiment bien en tout cas beauté la biso na likambo parce que tout le monde a mis détournement de 2 millions de dollars, détournement de 5 millions, détournement de 10 millions et que na kana ba poche batou. Alors yango biso ba to lingi comment na Congo central bo fungola biso nzela yango et comme munene et comme bo ça même 5 bandes, bo ça même boulevard na biso du 30 juin aux Arabes. Parce que bon, c'est les hommes qui vraiment et Kangi vraiment espace. Voilà. Donc pour ça, les gens qui tout le monde peut cimetière au Kumbo Kimberley, parce que les films qui ont moins rapide. Donc on va illustrer.
cimetière Kimberley eza cimetière oyo lelo ezokoyamba bato biso nyonso oyo tokenda liboza nzela na biso nyonso me bato baza bana po tobotala biso bandeko botala biso na Allemagne bandeko botala biso na France bandeko botala biso ozoi partout bozali babi soki corps na yo eye Kinshasa awa nde mokolo mpe bakokutela bato na image omona Kimberley oyo awa nde place bakokutela bato mokolo oyo en tout cas wana na filmaki yango kaka mpona koloba keno na Kinshasa bacimetière esila nango etonda nango plus ekomi yango kaka awa na nzela bakongo ezala oza mwana poto ozala oza mwana Londres ozala uti États-Unis soki beko ekangelo ya Kinshasa awa biso nyonso kosangana na biso kaka awa na cimetière ya Kimberley oyo bomona baimage ndoko Roger aza koillustrele bino voilà merci beaucoup toyei kaka kosala comment kosala déplacement na biso awa na ville province ya Congo central mpona kopeka kolakisa bino ndenge ezali donc no osisia biso baimage awa ntongo tokomi mpe kasangulu na image moko eza wana na butu image moko eza wana na butu noko Roger otiela biso eza dernier image oyo tokabwana yango image oyo bandeko botana image oyo ezalaki 22h nazwaki image oyo na 22h nzela ya monene lokola nzela ya Congo central nzela oyo ezomemela biso ya biloko ya kolia nzela oyo ezoliesa Kinshasa parce que bafufu eutaka awa bapérissable eutaka awa bapondu bango ebele kumisa yango otanga te eutaka awa mais comment nzela oyo ezomemela biso bana ezomemela biso bilei ya kolia ya Kinshasa éclairage public eza te. Comment? C'est inexplicable que non. C'est là le col de Congo central et sans éclairage public. C'est là Congo central et sans éclairage public. Et ça, c'est là où ils ont lié ça. Ils ont lié ça Kinshasa. Et ça, c'est là où les camions ont côté belé, mazout, essence, ils ont tapé. Mais comment c'est là où le gouvernement a besoin de budget pour l'éclairage public dans le Congo central? Hein? Éclairage public faut ça bon ça là bon sur éclairage public na commune na makala bon sur éclairage public na ba limité ba prince va limiter na oui ça pour honneur parce que prince autant ba kita ba pa na mboka na biso mais ba les karabanzela na mais nzela Congo central nzela oyo ezo participer na richesse ya mboka na biso comment ekoki kozanga éclairage public. Comment va remorque, comment va moto, comment va tamola, va voiture les gars, va tamola na molili, c'est comme la boutique, va tamola na molili. Non, botier la biso ba lumière pe na prince au ya Congo central. Et comme ça là pour moi malade parce que va détourner les gars, va détourner moi va détourner $1 million, va $2 millions. Bon on a ce botier budget là que non, tout ça mine dans la Congo central. En tout cas au ça là comment qui te ko makasi voilà. Mingi ya lobezalité ya moké toi que moi loba ya ngona na tika bino Noro Roger a illustré ka ba image oyo to ka bwana ngo le tient sur ba image oyo to ka to bande batela zela ya Congo central. Voilà, merci beaucoup l'on qui a assisté la caméra de Ibona 11 ans on a filmé image oyo et merci à mon vieux Scotty l'état du depuis la France et merci aussi à Mama Patience Kabisa toujours en France et sans oublier le président Michael Ngachanga Aigle. Et merci à mon boss, Papa Simo Kabaka Makengo. Et Nabi qui est bien après à moi, Congo central, à mon image au Sepeli. Et merci à maman la Bissopé, maman Christelle Mumba Makengo. Et merci à Badon sur la table Bisso. Là qui a bien Christelle Bangolais. Prochain matin dit, tu l'as Bisso bonus, c'est ma image au Tigani. Et quant à moi, je vous dis.
Amfumu lengi lengi betu tu yangale keri ka ko community selamba batuge ni fumu inu keri kushe papa uki sari sabana baya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea trimana mambot landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bana makanda boyigoina ungeri ki makanda boyigoina yafisa lengi lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengo